Bino bozui kombo na bino ya libabe bopesi kombo bopesi ya batu. Kombo na bino ya libabe bozui bopesi yango ndeko batu ya mwasi ya Myriam. Oh. Na bien. Sko toko marato uswat ya Myriam ngana benga ya Myriam na bisaye apesa biso ba carte d'identité nae comme ça to poser yango total so na ni nae. Na carte d'identité nae so a kombo ya mambolé alors. Un fanatique non ya Cynthia. Mais malgré que fanatisme nae azape collabo na bakadia oyo balingara Cynthia capacité. Donc Cynthia sko aiki sko koyeba on a sima tant déjà sali ba fort nyon surtout abimisi ba mitoki nyon surtout mais nzamba tika bana na été. Mosko lumière sikoyo et rejoindre sko lumière. Featuring ya Myriam Mokonzi na Cynthia Kapashi tala degré ba lumière siko engala siko ça mi sous pasi yo siko nani rotala on puis janvier nani le lobby alongwe Mokonzi janvier Mokonzi a remis soki janvier Wata janvier Gogan donc ya bi ki non dia boye banda rotinda ye afinga ba banda rotinda ye asala boye vraiment donc qui professionnalisme Mosco ba c'est bien Cynthia pour à côté partout. Yo gete atonga musicien qui pas mission atonga qui pas mission atongi yo gete ke akio ota songi boye ake boya bomi ake boya bomi ne mona Christelle Mamulupongo jamais yo ke na mama ki songi on va déstabiliser major mais si marate po bana dimi tano ne aboye bana na niveau non na bisoté bosco major sigo biso non ba soldat non ya Kapage TV non ne abotoleki non baon et comme Marasouté donc désormais Marambo vraiment et puis batunion surtout bazamaele batu tout vraiment bazamaele surtout na batu na biso poto ba komi ko exploiter biso bande on bango ya awa ya kin donc c'est pas bien. De savoir très nombreux à suivre CL News TV de partout dans le monde entier. Merci à vous, merci également à toi Hermax, t'as dit, merci aussi à Goula Mayala, merci à l'internaute Nyonso, au bazar toujours Lubaku et Rolanda Bisso partout dans le monde entier. Merci à toi Papine de la Miss de moi, merci à Christelle Rose Mamouli Hanoum de la presse congolaise, merci Nabino Nyonso internaute Rolanda Bisso partout dans le monde entier. Merci Nabino. Aujourd'hui, je reçois pour vous Junior Dao, Toswane Masolo, Moutalaka, polémique. P makamozo les canaux internet, tous a besoin toujours il y a information vraie, il y a on te qui la Nabino toujours à plus proche. Là, je dis déjà un grand merci à toi, Cynthia Kapashi, Babi général major Nabango. Je te dis déjà un grand merci et bonjour à toi ma sœur chérie. Yomo yebi malgré moi mais tu connais. Merci à toi. Pardon na katiote. O katinde na psina Bolimbisi au PC Cynthia Kapashi ba bisous mais ngas qu'on appelle la Rose Mamulupongo Christelle. Na PC ba gros bisous na papa place bazar vraiment donc on est ensemble. On est ensemble Junior Dao. Tokos Neska na film ende bo monara donc Tokos on est là. Vanessa donc il passe à Mamulupongo donc airbag tozangi na airbag to comme ce qu'on a Cynthia na Kapage TV ba ezokende ni Kapage. Ouais, Kapage TV kané batu ba moni wana donc moins d'une semaine tu atteindre déjà plus de 3000 abonnés. Donc grâce à Nzambe donc et puis tozagi vraiment main dans la main pour ezagi vraiment combat monene donc et là mon pépé moya qui peut déstabiliser général major Cynthia Kapashi donc vraiment zaki peut bon il bougeait qui est pena il bougeait qui est mais grâce à Nzambe donc les lots vraiment donc alors c'est tenir quoi c'est tenir les lopé donc alors là l'année pongi qui toque azane donc pepele donc Nzambo to sambe la ratika ba nete donc et comment kindengeni parce que
Airbag TV et ça qui vraiment na moins d'une année tout le monde qui va abonné qui vraiment ébélé 19 000 abonnés ça vraiment ébélé mais tout le monde qui bitumba et bandi ba bloc mais bato bazo que concert na biso musunde ça qui baza ba cause ya ko bloquer site na et tout mais pourquoi bon Mosco problème est que au monde tout aboye yondo aboye wana batu na o balingaka o mutu mo pe go se présenter te talago to Vanessa na sepelaka no boye ko tout tamzo toro wana collaborer boye na boye major pe tali loya bon ba série wana major amona ki ala vrai habité problème été donc ils avaient bien ngana banda pe ba faire na ngole ke na tsara mi toucher batu banini na banda faire na ngaba bandaki ye mère wana banini a démarré puis ma solo mais ma solo ezaki ya Cynthia Kapashi yebika ndezala makamora ndezala donc wana na mutu no libanda fongole lio mais yo mo ndesko boss yo mo makamnyo surtout cameraman na charge na yo ba journaliste ba monter na charge na yo parce que mère wana tellement que amona kike Cynthia Kapashi za étoile parce que ala scorpion on peut to dévoiler à la pion batina ki or mais on est ayaki non pour azana fanatique non ya Cynthia mais malgré que fanatisme nae azape collabo na bakadia oyo balingaka Cynthia Kapashi te donc Cynthia sko ayaki sko yo koyeba on a sima tant déjà sali ba fort nyon surtout abimisi ba mitoki nyon surtout mais nzamba tika bana na été wana kutelo mo pour de lobela te po mutangu to lobela kutu so tali kuna so tali na minito ba masquer nino ba masquer ba boni na bango ba masquer parce que ba sentir que kuna ba tout donc tala na ba commentaire ba émission ya Kapashi TV au moins ba tout auto désabonner to désabonner kuna to yena biso ko s'abonner awa Airbag TV mutumso azion comment utiliser ouais a changer ne ba combo a changer ne ba mot de passe qui monter mamabe donc congolais talara ka vraiment donc ye nzimi na ye mutokia mutwali lango sko talande nzamba bete fimbo talande nzamba bete fimbo po sogia mona kiki yaza mwasi ya tembe fakia tika ba abonné wana ponya a masquer ba abonné fakia tika ba abonné wana so amona ki amwasi ya tembe ke yende sigoyo il faut charge to relève ya nini ya airbag wana. Tu vois, donc il y a vraiment des matières banega ndetolo ba poto kotek pena ba prai pena to tara junior mobuta koti ba prai. Sambela te bo mo sambela kali ko ba boni. Te to sambeli po mon marambo yo eza komba mon ba bilo mususu ezara o fane no bien o liara no normal aux ano à l'aise. Mais si go mutu moro boye o la lela yo pena ba coussin pena donc capo à nuire yo. Ya on total pena wete nzambe. Mon marambo to moni Eko Marasouté. Eko Marasouté. Donc désormais Marambo vraiment. Et puis Batunion surtout Bazamaele. Batu tout vraiment Bazamaele. Surtout dans Batuna Biso Poto. Bakomi ko exploiter. Biso bande on a bango. Ya awa ya kin. Donc c'est pas bien. Wana pena baozo pena retour. Pour nzambe pena. Ala juste. Tara Mobutu. Atanga non tara ni atanga ko nzambe pa pamba. Donc vraiment nzambe juste. Makamboele kana bien wana kutu de to zapaki on déjà kala to zapaki on po bana bon mike ba dimi ezana ba to bossa kuna baza vraiment don bata non bana ba kombote bana mike ba ebanité ba luka ba déstabiliser ti le lo ba continue ba déstabiliser major mais si marate po bana dimi tano ne aboye bana na niveau non na bisoté bosco major sigo biso non ba soldat non ya Kapashi TV non ne abotoleki non baon toleki non baon non na maramnyo surtout pour total émission to ça ba lula na biso junior wana c'est bon ça va bani donc banzimi quand même que biso toleki bango na nyonso toleki bango na boulot toleki bango oyo ba emba papa chéri aleki bango na rolata
à l'équipe bango na boulot, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, ben, mon général, à Boynae, mambo be mission, à Boynae, kolobela makambo, angwa bidnon, Vanessa, mambo ni mambo miki, non, ngolobela ngote, mais malgré affecté, pourquoi pas ça l'émission, lobela mambo, quand internet ils allaient nango, internet de pso baye, biba de la paix générale, puis mon quoi loba likamu, mais kaki paka kokolonga activant. Ouais, yangwana, mais émission réponse à ça qui na tant ni banda qui tant capache banda qui donc tout ça qui na yamba qui a ça des réponses mamnyo surtout tout déjà voilà la déjà pogné et puis tout senti talara na moins d'une semaine donc plus de 3000 déjà donc vraiment et puis kuna ba kitara donc si bayo bomba bayo masqué donc vraiment pour non like ça qui Cynthia Kapashi à répondre na babilo mike te rolanda banyama mike te banyama fina mike au moins que si les lo kombe landara Kapashi si les lo ba kombe landera donc ba tumsu baye oh boy balinga bakota na banzela moro boy banini mais to répondre te to lo bape lo côté donc to lo be lo côté monde baba bon saute pour ça l'émission tout ça quand émission pour tout éclairci pour ba besoin d'information nanzela il y a Cell News, donc vraiment il y a Christelle et Mamouloupongo, vraiment Yango Toye, tant qu'il est soldat, il y a Kapash TV. Pour nous sommes les Hollandais, aloba mingite, kapacha mutu na ene kiri parce que dans le public, vraiment, franchement, tout le monde a quitté. Mais de pas aller dans Kiri, de me mêler des problèmes, mais comment va rembouer belé ou bien quand tu es longi, kuna on des problèmes là. Bien jalousie. Ouais, ils ont jalousie. Au monde ne tous à la boy. Vanessa, so botam sous groupe. Et puis nabi qui tom souper comme là ata na musala boy na domaine na musala te mais tom sous na ndinga ba famille to na ndinga ya ba quartier tom sous ozana ba massa no mo ben wana ba étoile no ba massa na tom sous ba la likunya ba sepela te poani ye boy po Cynthia Kapashi abana na ko rouler na kala nan abana ko rouler kala et puis biso total netinga nazala fan na ye o batu nyonso tu wana pina sans cause la osonini biso tout total na TV kala ninga banda représenter na TV nenge abanda osa na ba Congo bwana nyonso tu wana c'est une doyenne donc batu belé o elobi ata na tikata na boakaye la luxueuse depuis Angola ya binga so na simbalisango pour na Cynthia Kapashi donc na ndotala na sepela na ye donc azada na ba étoile ni morobo et puis ba makambo belé oye asalara batumsuno et puis alinga betela mbanga te parler non wafanda non na bovana na betela non mbanga te afutaka wana pena na ndenga mabete afutaka cher koleka batu belé internet o ba betaka mbanga naninga mabete nana besoin ça commentaire te na lobara onga na omona je ndape ça au sepela na musala na depuis quand net nga na sepela na banda ye mo ayebi nga sepela na banda kala banda pareil ba finyo sepela bon internet pas ça na bon bato ba ça na bon bien ba belé ba na ya basi yenge ko tsanga na polémique net yope na sepela na ope no sala pe musala no bien yuli sunani parce que Cynthia Kapashi général au bail de sepela na de banda kala avant couper na Kapashi que on habité na sepela na banda kala polémique qu'est-ce qu'on a polémique il y a une polémique ouais il y a bongo ngam nyonso to sala musala ni bien na logique pena na sebeneti Christelle Mamouloupongo batu tout ba sepela na mutu nyonso to sepela na oh mutu mona mutafinga mamuborien mutu to sepela na donc na rolo batu bana bango belé mais o nga na zuka bango na zuka si Cynthia Kapashi na Christelle Mamouloupongo mi bali alors ba mi bali na musala internet jino bazé belé bon na bité na ministre pe ba comme na bon pe kimia ba comme na bon pe ne kimi ba opena ba pro pena donc ba o ba pro opena ba ça misala bien donc na ministre pena donc hein ka ona tangia na ndenga mabete po bakombo kimi yoko rappeler nga po nga bakombo kimi nango
parce que yo déjà choix na yo déjà ça na kata répertoire à mutu na ngape na bo ba polémique po ba atteindre comme moi boy c'est kalingi junior ka sala beauté na bona ngamba. Bon, c'est un peu ça vraiment donc il y a ça là ça n'est bien et puis nzamba naï et puis il y a collaborer. Moi ce que bien si pour qui professionnalisme. Moi ce que bah c'est bien ça pour à côté partout. Yo geta tonga musicien qui pas musicien à tonga qui pas musicien à tongi. Yo geta qui ota songi boye ake boya bomi ake boya bomi. Ne mona Christelle mamulupongo jamais yo gena mama qui songi. Jamais yo gena mama boma. Bongo ndesko munasko ata kutu ko mangwe leginde ni nzamba côté lokaka. Journaliste internet et bele ba ça biso sans buzz aux ana succès te sans buzz. Barofinga ote tomba finga journaliste pour ba journaliste solo faut ba kangayo il faut les kana prison qui na la police pour ba vrai journaliste. Bon pour ba vrai journaliste te kokota ba kasho wana na nenge ke pour msusu zaki ba ta be mtu ana raison na ye mais bakangeli pour na makambo boy politique ba makambo raison moko boy banini mais ce que msusu ndeza ce que mabene sur biso internet ya kofinga musicien OK boy osali soki ne donc bilomo kofinga ba famille ba tout donc bilomo bongo tu vois ce que elo nesko e bo mande ce que yangwana donc musala o ba yo ke soki osala musala bientôt soki en succès il faut bakanga yo to sala besoin ya buzoba wana buzoba to tanga bakombo bato belé nga na wando tanga bakombo po bato belé ba peksa biso na rotangi bakombo bato belé o pena azana succès bato tout bayebi na poto bayebi kin bayebi asala ni bezmo roti neti sinta kapash asala neti beznin oyo yebi rappelenga azala en équipe nationale est-ce que finga le rôle là bango ando finga ça la peut ba droit de réponse to landango non. Droit de réponse, est-ce que Pexami ta fingé pas démarrer tout le monde en internet rien donc c'est là image wana nanzimite batutu ba la biso au gauche air na Bordeaux wana nanzimite ke bana vidéo wana ke sinta place en finga je pense pas nanzimite rien et ça te na internet ata Junior Dao ndaza ba pesa un exemple amika Junior Dao vraiment ça n'est bien mais ana deux fois moko Junior Dao ndé dans les 2 minutes ana deux fois mo ayeba ko contrôler langage netama aloba wana sko ba landa so ba Junior Dao ndeza na ba démarrer o mabe pas Vanessa Moussa pourquoi pas ba comprendre likambo na mona pas ba journaliste belé ngakso na yambi Junior Dao le quoi ya solana Junior Dao te to sa pe émission te pourquoi bo poni yo so ki ba yambi yo est-ce comment phénomène na bosonga na yambi na internet na émission na fingio po yambi fin to kombi est-ce que ça a à voir to et ça buzoba neni yo babi journaliste aza au milieu journaliste aza au milieu aza le rôle là donc na rôle banini donc aza au milieu du village dans quelque sorte journaliste aza mutu moko boya kabola donc à côté à gauche à côté droite à sud donc il y a côté partout yo siko po ayambi intel yo siko yo te loko la yambi intel aho yamanga su te toto za su na ete to ando sula su te buzoba même na profession pena surtout landel po biso pena to school lango pena to sala ma formation ba RTNC et puis to léguer lan pena na ba bon de l'école bani to tangeli vraiment déjà boy journaliste ndé aboyé droit de réponse ils a obligatoire droit de réponse et alors le mort donc ceux qui journalistes à Keboye roki p to intel wana kuna ceux qui a vexer y a invité au bayamba ki wana a rosinga p journaliste te yambanga pona pesa droit de réponse nanga donc ils a la ranango ya te ki loi yambi intel wana loi to so na été to a bunga yimwanda to a démarrer qui tam sous intel loi ye so ki ba démarrer qui était journaliste na yambanga sous tenga na peto bebani to so la souté donc il y a vraiment la sens te yango ba te belé pena ba ba manga monter ba bulango te ba profession te yango moni ba kumama tam sous ba ke ba ko dans ba buzoba ba buzz fona finga
o lobi na yamba ki nani janvier nani le lobi alongwe mokonzi janvier mokonzi aromi soki janvier wata janvier gogan donc ya bi ki non dia boye banda rotinda ye afinga ba banda rotinda ye asala boye vraiment donc moi qui batu ba obunga. Est-ce que aux un mukolo grand garçon junior da o lelo lobby lelo zo sale pas Cynthia Kapash lobby peut-être tu vas faire ta vie aux anavi na yo peut-être au bala aux ana famille na ona bana yo so mutoye vraiment lelo ndeto yo ka ba journaliste so azaki ne takanga mai na junior lelo lobby akomi o batinda ngando zep na Kapash TV bo lobby o tende na bande ko répondre bateau ezaki Cynthia Kapash nda tinda nga banda lelo na longwe bona est-ce que na âge na yo bako tindo finga buzo barasino buzoba tout ya buzoba neti na on tout temps à combo janvier bo mon émission kalaté donc yé selon yé donc pour azana succès topo abima il faut afinga ou aloba ba connerie na TV qui non dia boye ce qui sin nani abanero yela nani bébé doxa moi na Cynthia Kapash donc moi na major ba série là gando yela ce qui ba ni ba pampex donc il y a bi bando tinda est-ce que vraiment na net ngani na bona ça pas capable donc maramnyo surtout on a sala et ateke tom su Kapash il faut tindanga na sala on a propre volonté nanga mo Kapash tindanga il place morote qui na finga yekutu par contre ayo pexa junior te ko kota ba polémique te ko sala boete talaka faux tu vois pour ngana comprendre te ba te belé siko ba isanga ki ote Cynthia Kapash il faut que ba yepe banini ako finga yo ako sala boy po afinga zala mnoma mabe bato yo ba talanga so babi ba sapina liste pena ya bato ba finga bato pena ba finga ba famille bato ba finga o ba vie ya bato est-ce que ngana ozana kati ya liste wana bato ba finga bato ba yebani ngai so mutazana vidéo morobo on a finga mutu po ba bibse na ba réputation na partout la finga gazala mnoma mabe za raboy bato nyo finga glow langi posta na nini nayo ufinga mama mi livre vraiment bolimbisa nga na besoin lo bilango te ba pexenga da maramwana au moins que na changer pour na besoin ba polémique te ba inozo poster biloko na e mondo sa mabe côté wana siko parce que non biso to yokate a calculer junior dao ata mukolo moko te yo olingo ko tsana polémique na posa polémique te comprends une vérité parce que tout le monde a ba page pe vérité te po ngai pe na calculer pété au moins ba te belé na téléphone ngai bien mais bien na patron moi ce qu'on a azaka bien na patron na tika na yo tika to lobela ngote au moins net donc na linga maramsu o na fona loba na ro loba te na to zapper s'il te plaît moi ga ce qu'on est boy moi ce que ta na biso to zapper le rôle la bobi nga na calculer bon to zapper alors ouais to zapper maramami vraiment na besoin polémique te babi 2019 tara na bi na koti ma bondeli na goti ma bondeli donc vraiment mi ko na sambela makasi oui yango ya lokuta junior dao to keso asuka poto kende na suka émission na biso to monaki ba poster Myriam Mukonzi Cynthia Kapash obi pardon ya Myriam Mukonzi na Cynthia Kapash relation ni bazanga bon ya Myriam Mukonzi place hasard vraiment na PC ba mbote place hasard vraiment on est ensemble vraiment il y a un biso il y a baleki ah vraiment donc hein tolingaro mingi vraiment ya Myriam vraiment tolingake mingi ah bon ouais tolingake mingi ya Myriam po yepena za nzambe au monde balobara ténèbres na lumière et ko sangana kate et ko zala isiga morote ténèbres faut la place dans ténèbres lumière pe la place dans lumière mosko lumière sikoyo et rejoindre ce lumière featuring ya Myriam Mukonzi na Cynthia Kapash tala degré ba lumière siko ingala siko sa misu pasi yosko nani ngotala ngo mais ya bato Karine Mukonzi la bo sango komo komise bo mo komise bino bozui kombo na bino ya libabe bo pesi kombo bo pesi ya bato kombo na bino ya libabe bozui bo pesi yango ndeko bato ya mwasi ya Myriam oh na bien
Sko toko marato ou soit ya Myriam ngana benga ya Myriam na bisaye apé sa biso ba carte d'identité nae comme ça to poser en total so na ni nae na carte d'identité na so à un combo ya mambolé alors total là. Mais biso to mona ki baba direct bando sa ba direct ke bana Myriam mokonzi bona bobe to mona kangote to mona ngo na ba na bien siko ya nzima ngo kapona na bien lumière ba ko 500 jamais et ko jamais siga mona ténèbres ya le roi yo ndi ba boyo pesa lumière siko yo tamso zaina mutu moko boy kadi ya moko boye kadi ya wana tamso so sepelaka na yo o tende boy Vanessa derrière tout lelo donc là no komwa na no bengo lupungu te Vanessa lupungu te na no benga tamso Vanessa kadia tamso Vanessa tamso su mambolin donc ils ont le moyen bon ba te belé ba comprendre ya Myriam à la mécène à soutenir yo à soutenir Christelle Mamulupungu à soutenir Hermas Nengote kanga pe boye na TV à soutenir ba Ogoshi Air na Bordeaux à soutenir ba Raissa Katia score lourd na Angola depuis Kalana bazaki liaison na général kala lelo to monde ba ko poster mambo ba bijoux ya mambo boy komi bazan liaison na Cynthia Kapashi bokangi nani comment dirais-je bokangi Facebook il y a notre consoeur la baronne bokangi ni naye ba code na ino so bokangi komi liaison bokomo sala entre Cynthia Kapashi na Myriam mokonzi contre la baronne. Oh na bien Cynthia Kapashi botika ya fandi naye botika yo mote mikolo kutwa ana ba gêne na ba prière. On m'a dit Migolo mona nati. Dans Migolo pena donc va gêne na ba prière concentrer ma casse ya administration té. Administration té. On a besoin d'administration té vraiment donc on est concentré. Au moni et baloba ilo ni lo ya na temps nango. Moment ya Mambolin et l'équipe déjà. Ya Myriam a comprendre que té na lo ni na mabanga. Il faut na lo na sikoyo. Na mabele ya malamu pona buka ya monisco featuring wana général major na ya Myriam kombo wana pe to bomba kombo ne pe na vrai nom na to bomba to dévoiler bino kalaté to bomba kombo na to dévoiler bino ga ya Myriam miko to bengi ya Myriam Kapashi ya Myriam Kap ouais yeso akomi na mutazi kombo ne so komi na Vanessa ya Myriam Lupungu ya Myriam Kapashi vraiment a oumela donc abi il faut na lona pena na mbuma elamu o pena na ko récolter pena ba fruit hein ya malamu quoi donc o pena ba tuba lia ba sepela talara featuring et puis hier mo wa contacter t'es vraiment ba pray pena ba prière au moins qui donc oh même biso tala ba combat to ti nango et puis major a lobby loroté à réagir té afandi calme ba bloquer chaîne papa est-ce qu'on ensemble ce qu'on mozong céleste go a comme l'accepter na ki non dia boy papa ennemi papa vexé ce qu'on kuna ce qu'on ba mire bukana par rapport à ma page ya Myriam a fongola gi page ya Myriam a fongola gi Instagram ya Mambolin loro la Mambolin aza ala mbuma mabe loro la Mambolin aza mutu mo boya taka mutu atonga ba musicien atonga ba musicien aki atongi héritier aki atongi wata aki atonga même na ba collabo na e bato azalaka na bango oma kalate ba panza mosko ne abo koseka na bango eza koseka ya moto akwe na vélo kalate awa et puis Mambolin Vanessa na biso ki monde abo émission yo vient na biso news des stars vraiment vient na news des stars ba na biki ba landa la mama la bouche ba page sur toi polémique monte pela donc vraiment ba landa biso Mambolin kalate na biso ki niveau ba lingele boule taka place mboko akei na Belgique oyiki afinga mboka na mboka ba poussière afinga mboka na mboka ba poussière ote mboka na mboka salité ngana ko kende kuna de presse à Maman Denise pardon yo a besoin de polémique Asa attaché de presse asa attaché de presse à Maman Denise on a pas notre étude nini oya sala étude nini oya sala to diplôme nini oye anango pour azala attaché de presse ya Maman Mokonzi bongo vraiment poni bolinga bokitisa Maman Mokonzi boye
place bana ba sara na poto botsara ba mikolo te ya za sara na poto alinga mélanger takanda boy a mélanger donc takanda sara na wata tongi wata est-ce que yebi maramwani ya grave est-ce que yo n'habite so yebi maramwani ya tongi ba musicien atongi feri atongi nani koni nani hérité wata azo tonga même na ba collaborer ba proche na est-ce que yebi maramwani ya grave na mito ndabo hérité au senti au linga so sentirité est-ce que bien hérité au linga so sentirité pour mambolen na boye azambu mamabe ba memio mutazuyo ayamiyo opesa kiloko te alesaka yo alatisaka yo ayamona ndaku na yo lalaka o na nini bamakambo nyonso tu na pale na ye mais oke sikoyo obete shit sima mosinzo ezalaka te donc mbuma mabe oyo siko tellement que ya Myriam abengani a chasser ba omaki ba vérité tout ekomobima kuna nyonso na kana bango nyonso tu wana donc ba panzani ba palangani mutu na mutu akomi na kana ye mutu na mutu akomi na kwen na ye sikoyo oke siko mboka o ando bana Belgique vraiment o ya bino junior da na bike bande kuna nga bo ebele kuna ba Davin Touloulou boza ebele kuna ba Davin Touloulou vraiment ba vie na nga ebele ba Ogoshi Air boza ebele bolanda biso vraiment donc mwana wana bokangila biso ye bokangeli biso ye bozongisi ya na kisasa po bokangeli déjà babi ba beta ye oh yebite babi ba kata ye kuna soka monde aboy ba lingeli boule batu ba longa ti France na ba mère ba sœur wa Belgique wana o tout ba finga o mambola finga bango to bango tout ba sensibiliser ba luka mambola ba kangiye bazongisi kin pozi la kalate bo moni na kin. Merci. Merci beaucoup Junior Dao. Tokom nasuka ya émission na biso ya mkona lelo message nous nzanini ba dédicace na yo soko linga opesa numéro de contact te toyebi kande to salmo quelques mots. Merci mbote na na pesi na Raissa Katia score lourd depuis Luanda babi Davin Touloulou de Bruxelles babi Ogoshi Air ciseaux d'or de Bordeaux Ogoshi Air mon vieux merci staff mobimba ya Bordeaux on a vraiment donc ngambe mobali vraiment bozai belé bolanda Junior da Mobutu pour na contact mingi so bona bezo bolandanga boyeka na Kapashi TV na YouTube wana bomonanga dans featuring na général major Sinta Kapashi et puis pour na numéro contact bobesigara plus 243 85 132 88 90 plus 243 85 132 88 90 bozwanga donc c'est un peu ça merci Nabino vraiment donc OR parler nanga Cell News parler nanga vraiment Mamulupongo Christelle la Rose vraiment moi ça pembe place bozana papa on est ensemble. Merci à toi Vanessa. Merci Junior Dao, merci Naba Internet Nyonso au Bolanda Biso partout dans le monde entier, surtout sur CL News TV. Merci Nabino Kande Boya vraiment et Bele Bongo et Salabiso vraiment très bien. Merci à toi Papine Zola Miso, merci à Rocarmiesi le mignon garçon depuis la Milouse. Merci à toi Jules Mwambotel Accenti. Merci à toi la grande Pamela Moussassa Babi, Barbie la grande Pamela Moussassa, merci à toi. Merci Nabino Nyonso, je vous aime bien. Merci à toi Hermax Tadier, merci aussi à Goula Maëla. On vous retrouve à la prochaine numéro de votre émission. Je dis ciao, ciao, bye.